Voilà, oh ba photo na ya biso ya Afrika ndenge ezalaka. Ah voilà, oyo na kati ya musée ya Expo. Voilà, photo ya Papa Simon Kimbangu, photo ya Papa Kisolokele tani batie na bandeke bakomi photo ya Papa Kisolokele, bakomi botala bien, bakomi Dieu le créateur, Dieu le créateur, bandeko na ngai, Dieu le créateur. Siama Kimbangu yango oyo. Voilà, na kati na musée ya terre virane ya Belgique batie photo ya Papa Kisolokele bakomi Dieu le créateur. Voilà yango oyo. Dieu le créateur, c'est qui? C'est Papa Kisolokele. Et na senaye batie Papa Simon Kimbangu. Voilà bandeko na ngai, les vérités ya histoire na biso, les vérités ya histoire na biso ya bayindo. Photo ya Papa Simon Kimbangu, Dieu le créateur. Tunga komi yango, bango moko bakomi yango, baya kobomba histoire na biso awa na kati na terre virane. Baya kobomba histoire, notre frère histoire. Balobaka bankoko na biso biloko oyo ezali biloko ya kisi, ezali biloko ya kisi. Mais biloko ya kisi sikoyo eye kosala nini awa? Question na ngai sikoyo nazo komituna bango bazozela ngo mbongo. Combien de millions ezokotela bango? Combien de millions, de milliards même, parce que 25 euros na mutu ndenge na koti awa, 25 euros na futi pour na kotala kaka exposition oyo. Et alors vous imaginez combien de personnes na koti awa tala batebele bazokota awa par jour. Et ceux qui biloko nyonso bazomso na musée Simon Kimbangu et kofanda kuna et mutu nyonso akota ezala pe payant, ezala gratuité ndenge ngai na futi awa kuna pe ozala payant. Voilà notre histoire, ba ko encastrer histoire na biso awa. Biloko bankoko na biso bayibaka, biloko bankoko na biso oyo bayibaka baya kobomba ngonde awa. Voilà bandeko na ngai, naza toujours na visite, naza toujours ko visiter kaka na kati na musée ya terre virane.